Ceux qui ont déjà 160 visas, ceux qui ont fait un titre de séjour, il y a Bissonini, et qui mbonda na lokole, si koto anandoi, différence kaya ngwana. Si ko ya nini yango, motema mabe yango ya nini, manike pas une visa te, il y a nini yango. Pourquoi na moi likambo visa on a zo comprendre yango te? Njora préparer ba saki ozui visa libenge. Okoso mambisi, Jaël chaud préparer ba glacière, okoso ma crevette, ozui visa boma. Ngalo kwa na yo mangengenge. OK le sambo. Sofinga nga. Soko simbi mobile nanga na beta lisula ba bindombi. To beta lisula ba ndondo. Alors ba pekisa o déjà. OK. Tango bobandaka. Omaninga na obanga parquet. Sobo zawa na pobo nga na vrembila. Na kendaki penza. Et puis on a bimi na bina na deuxième bord. Soko simi mobile nanga. Soko simi mobile nanga. Soko meki. Eloko nini nga nde na zabo sona sina beta keri. So kerit so kerit so mutu so beti kerit elobelanga eloti. Kisi njora na esaki alongola peri. Akisi njora na sepeli alongoli peri ya. Ah je sais que ibiso soki obimi libani. Kama ka motema. Oyo bima soki kuto esala nini na peri kuswe yo bima yo bima makwanza oyo. Njora. Anamona alongoli. Kisi njora. Alongoli. Merci. Na comprendre que yo kela ngai. Njora zongi na 15 ans. 14 ans. Qui c'est ça? Njora 14 ans, bien à 14 ans. Leader américain. 14 ans. Njora. Viens Njora. Viens Njora, Nicolas Tombo Barai. Viens Njora. A koki là, il vient l'ongoli péri. Bokotaka makambo, bokotaka libosoti. Tosuka bosuka na soni. Ka bino to fingra bango, ka bino to trata bango mi ba PD, ka bino suboka ka kota ma seki boyebi lo bosala te, nga nazaka na même position. Mbote na biso ezali ngawa bino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Scène Wave ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Scène Wave na koki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindela ka bandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko na koki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis na kobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Sendwave et puis bon mona lolenge batinda ka mbongo na petenioso sans kobakisa mbongo likolo na yango. En collaboration avec Sendwave, je vous offre un crédit gratuit de 10 € à utiliser lors de votre premier transfert. Téléchargez l'application Sendwave et utilisez mon code promo Lokamba pour obtenir vos 10 € gratuits. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique. Production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. Archevêque,
Oh chérie kaka aleka moto nyonso enchire kaka koleka bolinga Michael Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba. Au Monisigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Merci à vous, très chers fidèles internautes, très ravis encore une fois de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous suivre en ce moment sur Africa Elengi Télévision. Un grand merci à abonnés fidèles, bateau partage bateau va commenter surtout la vidéo na biso. Je pense que ça la biso énormément bien c'est un bagé boza tellement ébélé liboso ba poste téléviseur na bino ya ba téléphone ba tablette na bino ya Rolanda biso na rosenga na bino bateau muto abeti libaku ya Rolanda biso sikoyo commentaire na yo remarque et puis reproche yango sala ke to meka kobongisa musala comme il faut yango motivera biso lisusu encore une fois ya royal liboso na bino ya kopesa bino de mer na biso ya kosala bino musala comme il faut ya retransmettre message. Merci vraiment na bateau tout balingara biso et bateau ba partager et puis bateau ba commenter et puis na bateau ba soutenir biso de près et de loin. Merci na abonné fidèle nyonso ya Africa Elengi. So ozana na abonné fidèle te ça l'effort ya s'abonner et rosala vraiment bien. Donc c'est moi ba vous abonner belé lelo na zanga moroté na plateau na yembeli bino Manique de John, la reine de l'internet, maman qui pend vite. Avec hier, je pense que tu reçois là tout sauf rien aux tes actualités. Puis vous allez mieux placer pour répondre à la question de Bisso tout. Merci vraiment la bateau tout barreau la Bisso Sikoyo. Merci déjà à Dada Ulungu na Suisse pour la bengarai maman sociale Dada Ulungu, maman sociale la femme au grand cœur Dada Ulungu. Merci aussi à maman Karine Bionsaka, Motema Raouli. Maman Karine, merci pour tout. C'est-à-dire que bientôt, Karine Bionsaka cosmétique na Kinshasa, Karine Bionsaka, donc produit importé. On aussi vraiment là-bas na Congo tout, il y a Kinshasa surtout. Merci aussi à Hervé Gogan Mboko Moulatisi à Bière de Lix et puis aussi à mon ami Megra Mangouana les banquiers sans oublier Aya Laurent Lorenzo na dribble na Irlande wala motema el chanteur Rolanda biso pe sikoyo. Merci aussi à Oscar Maritou le millionnaire en kilote à Rotala biso sikoyo et puis aussi à Jason Makasila de Bundes mon ami Jason Makasila na Paris wana et puis ça l'aide de Latif Yabino Hérite Chimpi et Richard Tessa derrière la caméra soit aux amis moral nanga à fond la biso vraiment et au sala vraiment bien là j'ai dit déjà bonjour à Manique de John. Maman qui pas vite. Bonjour Kérit. Bonne santé. Ça va. Mon canel à la Tiboé. So mon signaux. Qui Congo andé. Était Congo andé. Congo andé. 54 visé Bobby parce que c'est bien évité. Ah, magnifique. Et ya. Alors bi mikolo maquillage était de l'autre côté parce que l'orchestre non se koufi parce que elle victime de 54 visa il y a 5 ans, il y a 3 ans, il y a 10 ans. Ah. Né 10 ans. Njora. Bon ça de ba saki yo zu visa libengete que no bon ça de ba saki po yo ke so mambisi. Ngasko ba ponenga visa mangenge yo bi ke senga visa. OK osambela. OK osambela. J'ai chaud. Ba crevette il faut ba glacière. Ba crevette pour là. Ah bon. Yamawa. Ouais manique to koma wala déjà. Na on senga merci pour moi na batunyo so balinganga. Goretti ouvre mami toujours. Balobi Tommy Tony mais mon frère. Chimène Lopez Chloé Kardashian de Bruxelles. Balobi maman Mimi Moïta Bana ya Lingwala. Bana ya maman Mimi Moïta Bana Kasapu maman Mimi Moïta Azawana.
député provincial. Maman Mimi Moïta. Ok. Balobi restaurant eza moko. Na Paris wana. Ouais, restaurant Franck. Wana eza malewa te, eza nganda te. Restaurant Franck. C'est comme la différence wana eza restaurant eza nganda te. Eza restaurant Franck Poutou non loin ya Arena. Ok. Voilà. Donc moté à ma belle à Moutouté. Balobi Congo en deuil. Congo en deuil trop comme on a Manique de John mais na habité Boni Basango ya Madjabou Rafiki, ils ont évolué comment? Kalaté concours ici là. Pour le coup, on a besoin de classe, non ça après par week-end. Ok. Donc bah réduire moi bah séance. On a besoin de classe. Non ça va après par week-end. Ok. Bah réduire moi ma séance. Mais si koyo, ndenge zawana concert ya kamoko. Oh. Concert ezaka kamoko le 27 juillet 2024. Voilà, mais comme il balade. Il y a un kamoko. Le pasteur Mike Kalambay. Donc stade de martyr quand il en colo. Quand il en colo ezaka kamoko. Oya moni azana tembe. Betanan. Obete a problème te. Et loko esanga passi. On aura Bible on aura les ennemis les gens propres de nos familles. L'ami est devenu l'ennemi. L'ennemi oui. Ezama donc bon. Ami na yo a comme ennemi na yo. Et ça rappelle mon banzambe. Et ça rappelle ko ami a comme ennemi ko kerita. Ami a comme ennemi. Tout monde. Mais tout le monde a ngona mokili non qui est pas ba. Na tout le monde on se connaît manzambe. Tout le monde on a manzambe. Mais eloko ça passe ya koleka. Ezali peuple de Dieu. Tant au mi bengi. Et puis na loba appelle Kambo o ba pasteur presque. Ba pasteur nyonso ba postuler ba cher etikali vite. Oh, ba ba comme honorable. Ba comme na bango dia ba honorable. Ba comme na honorable parce que bazo compter na bandimi église. On dirait que ça va bêter pour toi. Pasteur Godem Poipé. Azaki l'église en même temps ça l'appelle l'État. Siko ba pasteur Godem Poipé elo nya sali. Est-ce que asali musala bien? Est-ce que combo ya pasteur Godem Poy bazo tanga ngo bien na musalo ya saki za en bien ou en mal? En mal. Pour nanga il fallait ba passer ba fana parce que Godem Poy a sumba déjà nganda. Tozoka yibi ba mbongo, tozoka koti na gouverneur ba bebani, makambu ya ba mbongo, makambu ya boy. Pasteur. Makambu belé. Voilà. Nani akeko poster na présidentielle? Oh yo mususu ya ni. Pasteur nani? Oh, Galas. Avec ces recommandations colo. Et la recommandation colo nzamba lo bana été que non até Jésus revient bientôt. Atinda ya bon samboko. Comme soit son population, son peuple. Il y a un bon nzamba au yango au monique lelo oyo confession koti na église. Yango Bible lobi tokoyeba bango na misala na bango. Très bien. Tokoyeba bango na misala na bango. Combien de bateaux ba comment ko fa na ndako neti ba biso na la prière en ligne. Je salue papa Herbi na équipe mobile intercession radio message vie. Nga sala ka prière en ligne na kenaso église te. Église na radio message vie. Déception na ba église eleki. Yango na bandeli suko ko pesa mbote na équipe ya intercession ya radio message vie. Nga sala prière en ligne. Combien de bateaux on va fandi na ndako ba disciple na ba pasteur. Au moins na mutu dans l'église avant 20 ans. A ozwa résultat te ma fanda. Changement exact. Et a commencé muta. Et on est à place na place non église. Bible lobi église eza école du savoir to sisi ko koye ko après toke côté ya bisopé. Côté quand le don et le pouvoir a été donné, il a été donné à tout le monde. Évangélisation. Évangélisation à tout le monde. École, église, pasteur, professeur, école du savoir. Il peut apprendre après ok, il peut côté. Ok. Comment il peut l'ober ou comment peut pasteur? Non, comment? Ok. On a une mission dans les années au théâtre. Normalement mission nanga ezali fona te ba brebis ba ozela na te pour kalater na côté na mission. Il y a moi ba kamsu to comme ko éviter on malé mais parce que on n'est plus dans ça. Pour ba brebis ba zali ya nyonso yo voiture vanité de vanité. Vanité de vanité ya. Vanité de vanité. Très bien. Nous surtout les vanité. Nous sur le cas. Mais très bien.
esambiselo mwana ozala te papa ozala te mobali ozala te, tu seras seul devant Dieu, toi seul. Là babandi kolakisa yo banda bomwana na yo tala malamu na mabe na esika yo kufelaki maman na film ezaka ya maman na film esambiselo liboso na ye trompette ebeti botelemi. Sikoyo, la mission a été donnée en vous, bino bato liboso boye na mission. Comment vous orienter bato en bienté? Exemple nini bozo pesa peuple de Dieu. Moi na aolongwana ndako vierge, ake église vierge, mais na quatre église ba dévierger na frère. Oya ko zoeba ke nikola la veiller pour na osambela. Oya te akeli loba nzambe. Oya te akeli loba na nzambe. Donc azo lale na sali loba. Ils ont un sens T. Ils ont un sens T. Ils ont un sens T. Combien de bana ba baby na église? Tout le monde a un métis nani. Ba longola ba zemi na église, mais il y a église vierge. Mon a métis oyo nani. Eliane. OK. On en a, il y a vierge. Maintenant, il y a Bangoula. Manique de John. Il y a Bangoula. Il y a une église vierge. Allons les sétiser. Allons les baser, mais quand on a une église. Il faut appareiller un salam, il faut salama. Il faut salama na kati ya église. Ah. Na kambu. OK, ne manique. Vous avez si n'attend de la fin té. Ya, to comme on attend de la fin té. To comme on attend de la fin té. Ce n'est que le commencement. Oh. To mona o elegi o. Tozo linga to te ya kakaka. De pire encore, quand on a quatre églises, vaut mieux que toi et moi, moi si. De pire encore, moi et moi, mobile l'église, mais la quatre églises, comme si c'est pédé. Parce que pédophilie dans l'église. Et ça m'a cassé, parce que moi, là, moi, en bas de la cime. Donc, ce que tu as dit, mais là, il faut que tu m'as pas. Yango, na sepela la Bible ba église ya motema ya mutu. OK. Na ba acte na yo. Niti yondo sambela no ba prière en ligne donc aux en prompte. Ya, tant na tambola na obanga nzambe. Nazo reconnaître ba faute nanga. Nazo tia dim nanga, action de grâce nanga, nazo sunga olonga ngate. Là où il y a 2-3 personnes, tant na sur téléphone na tieboye. Papa Herbine équipe papa Blanchard tant na omona bango nazo na kati wana abe sangani na sangani na bango aza wana malgré baza loin na yo baza loin te baza wana po nyonso ba baza wana. OK baza wana po na omona ba geste na ba image na omona bilongi na baza wana. Vous ensemble. Tous ensemble. Très bien. Moi j'ai appris ça parce que il y a pena o une église biso ba misusu nzamba sala biso ba domo ya mystique. O y a pena na église ozo sambela. O sambela na église mais yo zongi nanda ko sambela nzamba so ke église o kene molili ya ali prière o sambela ke koma te voilà kati église non ya soutien. Voilà, Manique de John, merci vraiment pour tout. Merci à moi savoir au PCBiso. Je pense qu'à Tabana Banda Kusikoyo, moi quelque chose. Pour l'église et Kaboli peut battre Belin, l'église et Kaboli ba mabala et Kaboli ba famille. Et l'autre tout le monde a tout ya ba surtout ba chèque ba auto benga ba fazer. Tu es élevé na Kinshasa ou ba kanga ndoki. O kangi ndoki mozo ko kolongola tende ni ko benga na etende. Lelo bana ba ko telengana ba to musu ba ebele kutu ba timbeli kutu makama tellement ba timbela yango nde saso ndeni série ya mamolangi Toyota Victoire nde tondaka na ya locataire nanga opesa nga mbongo azo ligote nga na lié manike na ligote ye o de Jésus mbongo nazo pesa nga na ekozwa mbongo na yo lena ndako nga ema o ligote nga obo nga na bisika bikauka pona nini na ekozwa mbongo la galwa ye jamais nga na osambela nzamba pambola yo futa ndako nga na yo zo mbongo ndako yo ligote nga. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ah, Manique de John. Tout moni trop na makamo, tout moni trop, il y a trop. Surtout dans le Congo, le seul pays où l'église est belée, mais changement est athée. Nous sommes ma beza pas na biso na Congo. Na ebisi au nombre d'églises, il y en a le baki. Béton soka leki destindenga o leka deuxième mandat. Église nous sommes nene faut dans l'hôpital Moko. Na école moko. Oui.
badim na ba action de grâce wa et puis l'état na alandela yango ke ba église ba hôpital wana ezanga kisité ba école wana bana ba otanga ya ofele po bandimi chaque dimanche chaque culte ba pesa euro ko fournir bango ba somba ba kisi ba somba bana ya ba pasteur ba so vivre na enjoy mais ya bandimi mbongo bana pasteur ba vivre na mbongo oka mundimi ya koko ayo tia sandra mais moi na pasteur ba vivre na enjoy atambola na orange pote kezoni mais yo mundimi o vivre na pasi moto waka kocha aya na chate non kokate yo connaissez maka non kokate manique de John la Bible bien commence par soi-même voilà non kokate na tamona o nzamba lobi yango na osala ah bon po ta na cha dim na ochela ote na ochela nzambe lokwa yo za wana représentant nde ozwa mais dim na soko sala nango eloko mo ya bien te ekosalela ope eloko te tant mutache dim pasteur to bachelo dim ya ebele oza wana représentant ya nzambe obike dim oyo soki comme ebele il faut na sala nango pe eloko oyo epesa nzambe lokumu soko ozwi mbongo ya dim ola taka ba weston ola taka ba costume lobi olala serre on est le bimanique pasteur oyo apoto oyo pasteur ngalas te pasteur mon na poto na bosen comme pasteur église quoi ba vérité et bimi ah ouais na mona ba vidéo na réseaux sociaux oui siko na bosen kombo na siko na mona ba vidéo na réseaux sociaux ba brebi nyonso bazana kati ya église otie bango wapi bato bandimela rayo bato ba croire na yo po awa ba commencer ba comme ça pasteur le kwa nzambe nga pasteur ko za nzambe te nga so pasteur alobi na nga kino manike nzamba yebisinga bona ba papa zela nga pe na ke ko tuna le pouvoir était donné à tout le monde na okanga liputa na cheli bumuna sina sambeli nzambe na sali nzamba olaksanga OK si réellement faut ça la bon nzamba olaksanga ya yo loba nga prophétie ngai moko ne na sabona maître ya nzoto na nga yo ko yema kama nzoto na nga ko lekanga mote apa nzambe ne mutako yeba ngo lekanga oko ya tolo bananga keno anandoki tant que ana c'est le fruit de mes entrailles ngana maman na ye non tant que lobi mwana nga zandoki seke ngana andoki voilà okanga mwana ngandoki ndeni ngana abie mwana nga zandoki jamais seke nga pe na andoki parce que amela ilibele nanga awutaki na libumu nanga alors ngana okiotu na nzambe ndenge ni mwana ana zwi parce que mwana nyonso abota makana sini ya kindoki te mwana soko ki omwana bapesa ke kindoki na ba voisin c'est que maman na ye pas zandoki a coopérer na ba voisin voilà lo yenda chilien yende afungoli porte wa neti ngabo na bimate mama na nga bimate papa na nga bimate Jonathan koza ndoki te piger koza ndoki te tina 4 générations na koza parce que tozana sine wana kindoki yokota te ekota ndeni nga na za sine wana te bazaka na ba sine bandoki bayeba ke no o so na pesi lipa ekoma tika la lipa ekoma mususu mais eza na mwana mususu ozo comprendre tu va kerti so pe lipa etika lipa o mato kita oh azolia boye moko zotala pene comme écoute communion wala tika buto remone oh yena ya oh fungole mato inenge nini etika artiste pena simba ma bomba pena makila nkolo pigia nenga zawana pena leo nenga zawana reposa nenga zawana tom nenga zawana ya bomba ma bazipa na makila ye oko ya tangu yo sobela pepe obetele sipla bima ekuta azate po nanda kuna ba muta bimaka azate po ye abima il faut esprit nanga pe ya na porte fungola au Japon mwana bimi ne faut fungola nzela makambo balbaka o voisin tie elekate avant ba pesa mwana na okindoki même na classe il faut être ya ndoki pe azali entre papa na maman moko azandoki ye muto aza pont ya si si tant que bondis même l'accusateur lui-même quand il parle nous accuser chez l'Éternel des armées tout le monde a Job tant que diable qui kosenga nzambe Job dans babina moni loko asale loko te mais soye biloko soko soye biloko pona nini même diable tant que nous singo pa nzambe ayebi nzambe na ina zo mani ke nzambe otune mani ke asali nyote ba shimboka obaye ba nini ba mote kandi na côté tant nzambe otiana ba sabi oh ka pona shimbok te bon ça va joye kaka hein pesa punition moi-même amener ko toucher en côté parce que et ganga te hein loko mabe OK à opinion il y aura quelque temps mais pour l'accusateur lui-même alors tant que yo solo ba que non ngai
ndenge na sabo muninga atie le 27 yo tchenga ina obeta avant ye po ba mona nga danger pasteur no salinga mi mona danger OK vrai danger ça ka Jésus OK grand pote nkolo grand pote nkolo yende mama na danger po ye azalo omniscient l'omnipotent l'omniprésent alpha et oméga nyonso koleka ya kotikala il est le commencement et la fin ye mutaza nyonso non ata olati Weston ata olati nini ya kimbango arenia ba Bouddha ba arenia ba Mahomet ba arenia ba na tombeau. Mais ce que tu as là, à Jérusalem, les tombeaux est vide. Voilà, merci beaucoup à Manik de John. Je pense qu'à Fongo son mémoire. Hein. Merci aussi à Karine Biansaka Cosmétique bientôt na Kinshasa. Babiketo Rosé, là on peut na boka refonga makwa. Maman Karine Biansaka, Karine Biansaka Cosmétique bientôt na Kinshasa. On a invité Manik de John. Tout bête le solo ensemble, na bonzamé na sentir pena galaxie savoir. Mais qu'est-ce qui se passe pour Namoni? Nathalie live mort dernièrement comment oko s'est déchaîné quand on a mis tuni manique problème nini na ebelo na marambo te na ebelo bena na kasho o moni makamususu o sentir pas que non mutazali na bat bana motema mabe élevé OK mutazi visa eza fali soki nga na tikali yo kelanga pasi ndeni soki mwana nga zu visa est-ce que yo linga prince kolekanga jamais bato baloka bomba carrière à mwana na ye est-ce que yo ko linga est-ce que bino ko linga prince kolekanga po prince so azubo mengo ngane mna olia yo olia te olia ngote si ata na tikali problème na bino eza nini ngana lobby soki otangi kombo na nga na obeta leader yo ote oyeka boyo ngai porte-parole ya orchestre otangi kombo na nga na yebi masolo caché ya ba leader nyonso ya mabe osoki kaka na bwaki batchu na mi ekoti et puis surtout ba leader ya orchestre ya bandal nga na mona bandal ya tongo papa na nga mona bandal koko na so mona bandal na bandal to bomba ya news to pima na kafufu mais news te boye mona bandal to kopima na fufu mais news te pona mona na mona batu mususu vena azolo ba makambo ko maîtriser te pona obimisa tala na obimisa biloko musu ba foyer epanzana oh ya ba leader totika motema mabe ya nini nga na salelaka na nga bongama nga na salelaka na nga fali ofele nga mutakoti na nga na finga mutu te botika koboma ba relation ya batu oyo bayeba na kala Karine ato sala 50 live oyebi wilite oyebi musheni te basemba bisenga senga nga na musakata William musakata okota te esika pena bo suki nde yango sana ba live yo ka sana okay no kaka bino ba Karine bo uti ko sambisa Willy Musheni awa na ba papi mboma bo bosani kaka ngai yoyo nde na kotaki kaka ngai yoyo nde na telema bo uti ko ngaka mwaka mbumo yo ka sonye toboka bo uti ko finga bangwawa bo sambwisi ma bo tina ba wana ba miniature nyonso ya bo ka soniti bo benga ba vie na bino ba vie na bino te amoni ngamko moko te na otika lo finga Musheni ko finga eze bembe na ma oza boza bo mko mote na otika lo finga Musheni soki na lobi passé na fingi ete ma finga eza modelo bazo finga nga po na boyaka asangisa ngai na ba imbécile wana tanto zalaki na katana na boyinga bia na mata na voiture te na bango abondela nga bi de John Mataka toke ne to stokomi toke otala oncle na biso alengeti Gilles Alengeti c'est mon oncle Gilles Alengeti c'est le frère de Willy Musheni c'est le frère de Mbo Musheni c'est manoko nanga Karine ozotambola likolo ya mafuta mbila Karine nga zongi ya na moni live mo batinelinga aye mutasa ozotambola likolo mafuta mbila oye classe na retard tato banotama na yolo yo zaka teo tamba na kotinda nga manga yo alaka teo tamba tinanga mikata mwamba yo alaka teo bino boyeka na tanga bomengo alors bato bayaka na tanga bomengo bakontaka bango mukie po bolamu egangaka alors kanga kala boka na makambo 54 visages de nyokola bi nanga kotina nga pena finga mutu tel nga na lobby tanga koma mobali na nga yo mwana mwasi oyo tanga na obeta leader papa
na beta liso ba bindombe so ba toucher ka yo soko toucher ba finga so finga nga soko simbi mobali na beta liso ba bindombe to beta liso ba ndundu alors ba pekisa o déjà OK tango bo bandaka omaninga na obanga parquet so bozawa na pobo nga na vrembila na kendaki penza et puis ça na bimi na bina na deuxième bord soko simi mobali nanga soko meki eloko nini nga nde na zabo sona sina beta kerit so kerit so kerit so mutu so beti kerit elobelanga eloti eloko nga na sina sala elobelanga eloti elobelanga eloko te lambonga sina ta mutu so ala tano ka jalousie ni ponga sina la tango mais l'habité maniqué ceux qui besoin déjà ba 160 visa ceux qui vont passer dans titre de séjour il y a bisonini wana zaki mbonda na lokole siko to na ndoi différence ka yango wana siko ya nini yango motema mabe yango ya nini maniqué pas une visa te ya nini yango mutu 54 visa pesi liboma pesi liboma ya bino ngamu nazo 5 ngamu tazo 54 na bino tazo ki 250 visa. C'est qu'on a vu muke mutazi 54 parce que yo comme tu as ma belle 54 ndi tete babi akuna sama kelele les sans gay apparemment et ça dépendre na état d'esprit et dépend na état d'esprit ngata na bi ke loko na zu yango pena na nzela ya malamu na tiela ngo makelele yo tiela ya makelele po yebi ninga no sola ki yango pe yango ba boya ko pesa ba pesa kamba mo ba boya mais ye ba pesa sous lo biona ba pesa sous lo il faut tia makelele. Si comme makelele ya visa fali muta atang ba visa na ya zu ezo swabino na nini so bo mone subino bokika ko betelo bokina develo te bo senza ba visa so pesa ba boyeka bokosi ponga na moni kambo visa o nga zo comprendre ngote njora préparer ba saki ozu visa libenge okoso mambisi Jaël chaud préparer ba glacière okoso ma crevette ozu visa boma nga lokona yo ya mangengenge OK lo sambo mais l'habité maniqué yo au fan na ba leader rebelle aux ala peine à orchestre belé à valider. Est-ce que affaire il y a plus de 54 visas sur vivant au peine orchestre moi son ngolo pakala que leader moi a juba visa il y a sangoulou to le bien il y a sangoulou leader moi a juba visa et belé juste rapport na entourage na yé orchestre na visa et belé na kisasa ezara vie beaucoup mais tout le monde en sort nango OK après ba yo ba visa mais ba ngulu ba kenda na bandal awa ba famille kenda ba buka mapango kenda babuka mapango ekenda to yebi balula nde banda otambola opesi buka lopango ba bemi mwana yo opesi buka lopango même bato banda sa na orchestre aussi maman abino avant kende il faut pas simbisa loko po ozonga ezaka bongo ezaka ya modèle wana Motika ko, on dit que mon thème congolais est très élevé. Envers Fali. Envers Fali ko yaya. Fali a sali, azo sala vie na yé. Fali azo sala carrière na yé. Ceux qui m'ont donné le 54 visa PC za mukie. Et mon yum to pesa visa te au contraire à mon déni. Pour mon déni pendant zo ba 54 ko te ya mukie a jouer na film tel a sala boya ça na mona na Facebook. Na émission mon déni azolo baba valeur yaya. Fali penza zo pesa valeur na mboka. Yango motema mabe yango yango yo tema ma o motema mabe o tolo kelongo comme oh ça va changer motema mabe comme obi ke motema mabe o il faut tolo kelongo comme musu parce que ngai penane na zabo ende na fandi bo na yebi ke non ya et puis na loba Kerit loba bimi sa penza $20 fois 30 et ça li combien $20 20 fois 30 20 fois 30 ça calcule. Tout ça calculé 20 fois 30. 20 fois 30, 600. Oui, 600. Si on a pas un hôtel, on a foutu à $20 par jour, on a sali 8 mois. Babi, on a payé ça le cadeau. On a maté 8 mois. Ah, on a maté ça 8 mois. Oui, oui, on a maté ça 8 mois. Oui, tu vas nous faire une émission pour 8 mois. On a fait un hôtel, on a fait un appartement na ofanda siko on ofanda mobali nango ba ofinga so na conteneur mai na courant na on a déjà dans les $800 dans les $700. Waouh, c'est belé. C'est belé. Compter ba na ba il faut pas que classe na ba na kate balia. So na zangi na bengi prendre ça tinga mo loboko na zangi na bengi jonta tinga loboko. OK. On comprend. Nde na zabwe ngamo na ko kokate mobali na ngatanga ye atinga loboko. Avant finga ngai na pesa eka devoir ezali mobali atindo Dubai mobali asumbilo mobali nde mobali na yo mokote mobali ponga kokota na sala ngo yo mutana mabele tele mais il faut sala ngo bien ponga mabele comme chiffon
nga mabele ko mataba nga mabele ko mataba bandute sanga na limwe bele pona boti ebele yo siko mabele za ya kotelema misuni na makolo sana minene ya ata boma ozwi billet ya bo respectera bato chance na kitoko na jeunesse ya trois choses différentes ngolu la grâce. OK. Omoninga na mwasi ya ngolu banda bomona nanga nakutana na mobali ya mabeti na mwasi ya ngolu poza la mwasi ya Chokoro série ya quartier latin il faut ça la mwasi ya tembe po Chokoro tanga yi azoya na avion bazoya 10 de na kati mais ba il faut boyoka soni bakundela bino babia donc bolela na TV po bakunda babia babi faut boyoka soni non yoka soni soki bakunda ki babia garçon mo bavana na ndako so bakunda babia ya musicien donc yende fois yoka soni po to tam kolunde ko na okufa so ba okunda po ngape na kufela ekoko bakundela ingai il a que non succès ali pour ça comme les ministres bakufa na succès ba nani ba mimile bakufa na succès to ko bakunda bango on ane ba bonne bibe musu ça ba un mois faut famille charambo libande yo biso to lela te babe bakunda epete fali akunda epete to lela te yo mwana so sala biso bo yo ko kundela biso te to benga na ba téléphone tango simte fali mo avion a charge akunda biso lela te to mona bato balela to mona bona TV ba olela ebeme na biso eumeli ebeme na bino eumeli ya biso eumela te longwa ngola 3 semaines longwa ngola ba futi ba taxi ba kundi avec honneur Barbara Kanam Bazala azana livre na bato basigné bazali et mon siko yaya babia ngonda zaki li papa to babia sala c'est les grands ténoristes ya mboka o atikala na histoire ya mboka o qui chantait plus que Chokoro azate alors bo kanga bambanga na bino wana bino ne minoko ya solo po ba inia ba illettré koloba nanga te ngam komonte na bota kizeni bon mais Maniké tout le monde aujourd'hui réclamer Kisinzora c'est sonine Kisinzora na esaki alongola periki Kisinzora na sepeli alongoli periki ya je sais que ibiso suki obimi libandi kanga motema oyo bima suki kuto esala nini na periki kuswe yo bima makwanza oyo Nzora anamona alongoli Kisinzora alongoli merci na comprendre que yo kela ngai donc au senga Kisinzora alongola periki atika yo kela libandi soni Maniké yo pozo seka ba comment la commenter tele le granga yo au senga Kisinzora longa periki nini alongola ngo paso bomba kimukolo azo bomba kimukolo Nzora Koli leader américain akoli makasi mobange koko azo bomba ngo na periki que ça periki noir atie na sependo yo kelingo longoli ça bongo il faut ton dimanche kimukolo avant de vieillir il faut vivre mais Nzora zongi jeune Nzora zongi jeune azo mela ba gumit na ba collagène biso so to mela mende age nde zo kita te nzambe ato meli Nzora zongi na 15 ans 14 ans. Qui c'est Nzora? Nzora 14 ans, bien ça 14 ans. Leader américain. 14 ans. Nzora. Viens Nzora. Viens Nzora Nicolas Zombobarai. Viens Nzora. A coquille là. A coquille là, il vient l'ongoli perruque. Viens Nzora. Viens Nzora, pardon, tu comme tu es un bébé. Et ça qui ont déni perruque voilà. Nzora, c'est bien la raille, tata la ra. Et là c'est fini le perruque. Olinga le fait que Nzora, nga ça boyo kana te no bela. La musique comme ça le molamo. Le molamo. Perruque moi. On est chakopé taka Nzora mwindu akocha perruque suke liga moi bana bijene. Et ba mindele. Maniké, c'est le mabé pardon. Cette perruque a défrisé. Il fallait payer aux attaques crépi. Il y a Kerly. Té, aïe que tu as défrisé. Tu vois il y a ça noir. Non, pas moi c'est même ce qui fallait que tu perruque qui a crépi. Il y a que tu payes de ma bête. Maniké, yo maman changer. Maman, viens Nzora. Viens Nzora que ta perruque a défrisé. Nzora yo du window. Il faut être pays naturel. Donc il y a pas métis. Il y a pas métis. Il y a pas indien. Magnifique.
Bien sûr, ça la kabongo. Allez, tu vas bien sûr, tu vas bien sûr, comme à ti sérieux. Pile. Ah, c'est la chance pile. Michael Jackson. Ah, maniqué. Pardon. On colore ça tout perruque dans cette table. Au silica, au séparateur. Bien sûr, tout agité, tout ce colis, tout colis. Autre temps, autre mers. Viens à boire au cola. À boire au cola, viens à la 14 ans. À bien sûr, tu es qui est là, à 14 ans. Tant que ça va, mais que tu vas nous boire qui moi, que tu n'as qui me colle, comme le bozo. Et attends, mais la caba collagène, mais HD qui t'a été. Collagène et ça a causé que ça posogène. Mais HD, c'est comme une arrow qui t'a caca. Oh, coupe à coco mélangé ma gène. On n'est pas ça la mabé, on n'est pas ça les rajeunissement de. Boyo c'est pas l'angote. Il faut essayer aux hommes là. On appelle la homme là. Wanil de John. Merci pour ça concerne nous lobby na Ventura mais Alongoli, ça c'est Alongoli. Leader américain. Alongoli Péri. Ma frère le leader américain na mona Alongoli Péri. Viens sur Alongoli. Qui sinzora? Alongoli. Viens Alongoli. Maniqué. Tu vas ka passer. Tu me katano, katano sur ko ba mi bali mutezo peut dikumba mon peut bon. Ok, mon toque zo qui depuis peu qu'on soit des friser ta binom. Adore Manique de John. Moni Didi Stone. Moni vidéo à sali pour na fali pour dans vidéo na voiture azo manzemba fali bolingo tout est là qui. Mais c'est son frère. C'est son frère. Tant on a gagné ça la gagné. Et ça ngelo côté pour un bon solo ya Karine mon compte tant on a reçu un prince en qui nanda kuna. Oh. Prince Babia. Yozo beba na Karine na prince azo que. Ya kenda basala ba vidéo. Mais ça non ma bête hein. Ma bête. Maman mikolo ba mike fwa kota. Fallait ça na na. Makama mikolo ba mike ba kota ati. On ya mamna so mikolo. Ba kuta biso na. Mais ba bi créer mo ba polémique. Ya mta créer la polémique wa za mayelité. Didi Stone comment fallait commenter na vidéo fois ya Didi Stone. Ya fali na papa na ye mukolo moko te parce que elle est bien éduquée. Makama mikolo bala mike bakotaka te. Donc alors elle n'a rien à voir dedans. Ayebi mutu te makoya okotaka likam na katikati. Oh yebi ne bana ntanga makama ne banda tamba ba bana distona botama nanga. Mazara ya na ye. Ande kona ye. Bazo se commenter bango na bango. Ata bolobi nini bo changer histoire te. Mais Didi peut assurer que Arozala. Azala yekuta ofanda pa ndi boso. Didi Stone. Oui. A matata na podium. A matapé na podium. Ya ofanda pa ndi boso. Ba otapa na place VIP. Oh. Bonjour maman. La famille est sacrée. La famille est sacrée. C'est une famille lembaka. Mais katana jamais. Et ça normal. Et ce sont des choses normales. Les gens qui commentent ça très mal, ce sont les ignares, les gens qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas reçu une bonne idée, qui n'ont pas le principe de la famille, qui n'ont pas l'amour pour leur famille. Ok. On a son azar ba problème bandiko nanga et taliban na ngati. Si on a un problème avec camarade, et taliban, on a un camarade, meilleur ami, on a un sur la souté. Mais le prince a bien dit, maman, les Canadiens ont opté ma PCMO, tu vas solo. Attends, tu as un prince, au PCMO, tu as un parce que hier, ma camarade est alliée, tu as vu mon tout, tu as vu ma coloté, tu as vu mon côté, tu as vu ma coloté. Mais oui, aussi ça on est mais oui, maman, Nicole va me dire côté. Ah, ok. Mais moi, je suis côté, maman, Nicole, c'est moi, ah, ok. Mais na bateau, il y a Didi Stone. Didi Stone, c'est un enfant qui est mature. À moi, mais Azam mature dans le cerveau. Et puis, les gens fréquentent quand elle sait que non, ce ne sont pas mes histoires, ce ne sont pas mes oignons. Alors, moi, je ne me mêle pas de ceux qui ne me regardent pas. Voilà, ça ne la regarde pas. C'est un wesh. Ah, ok. Bah oui, ah, Blédoite. C'est très intelligent. Bah oui, Blédoite, je dois avoir un caractère. Moi, je suis Akoma mko na butu. Oh, ma oui. Apumbara. Ma oui. Voilà, Manique de John. Mais comment on a Era Ramsey Kolobake
ba warrior bazala mayele ba warrior bazolinga babenda bagolo makolo bacha ba na distraction tandis que bango ba bimisi album na bango ba dire ya era na mona apparemment nze batebele ba sepeli na ngote bazo comprendre te era komi golo era mora ya côté li fali era mora ya côté li frère ba doit comprendre te era telemi wapi denga ko répondre à question garçon na te ouais non fulai ah era elle re fulai na comprendre te bango bazaba parisien te bazaba youtubeur oh analyste faut que nous soyons comme analyste wanka majabu wanka abo sule kauka ana mwamba bazuri ya yewana sule yewana kauka yewana sule kauka pause alendele yewana na lukunga alendele honorable ya comment déjà honorable na lukunga sule kauka pe déjà wana ngana éviter bango so batia bango bayaka ba saper bango bayaka bango ba parler bana mukanda bango ba yesu ba komba analyste ba ça sans position biso bana to ya na YouTube tozalaka ba analyste tama position belé te Karino panzani mbanga na zemi ono ozokosa lokuta bana ozobota te oyo okota makamna biso basakata odinda na mai biso tika biso leki na boîte atika bikota kota kasi yango na lobi te bato mosusu bakota makamna katikati so teli kamango pende be bandete banana ba 1000 esa wolo wolo tambo bando bete oli sola kamundeke na kalu jeso sila te zo comprendre to tikali bikota koto bokota kande bokota bokotika ngako sokotika mnango ko sieta po bat nyonso nga swana bona banana bona na 1900 kwa bino za na 25 nga za na 48 ans yeba do kota mama mikolo tanto bana ko loka yo za la kate alors tango kota na kindoki na soto sengo bato ebele po biso de ato stolonga ça mais yo tango kotika bato no sengo bato ebele OK mais au télé pe Christian Bosembe président na biso ya CESAC Christian Bosembe président na biso ya CESAC a confirmé qu'il fallait pour pas Aza vraiment numéro 1. Il fallait pour pas dans le sommet. Christian Bosembe. Ce sont des gens où ils vont comprendre qu'est-ce qui se passe. On est en train de déstabiliser notre chanteur, c'est lui qui est en train de défendre notre drapeau partout dans le monde. Il fait la fierté du Congo, mais dans son pays, on est en train de le dénigrer. On voit Davido en train de danser la chanson de Fali. Et dans son pays, on est en train de le dénigrer. Tala, place Pendako, et Makamba Fali, collectif congolais, très élevé. Ah bon? La preuve est qu'ils sont en train de combattre Fachi Beton, or que c'est notre frère. Toyebi papa, toyebi pas bango. Fachi Beton. Les pères et les mères. Kobanga Kobanga makasi, babiloko eza kobanga. Eza kobanga. Et bangiswa. Et bang sanga parce que tu peux pas imaginer que non Fali a sa fierté à Congo. Mais ce sont les Congolais qui sont en train de les détruire. Dans les bandes d'abord ses valeurs. Pour nous qui maître Christian Bosemba lobi, abi fali wana oba négliger awa, ba ivoirien ba na posa koma ya bango. Ah. Ba camerounais ba na posa koma ya bango. Mbizi alobaki akoma ne Congolais ngam. A changé nationalité. Ah c'est il fallait qu'il y ait une ngam. A changé nationalité. Ah bon. On supportait ka ni communauté na to ça bon mais tout le cato changer. OK. Tout le cato changer dans chaque vie, il y a toujours makambo ezo ça malheur et makambo salama déjà mais aujourd'hui ba ça on avec amélioration. Bato ba ya pe kuna ba ça avec amélioration na ndenge na bango. Bato ba ya pe kuna ça ba ça la même chose net binoté. Bino so ba 250 visas mais il y avait des ngoulou dedans. Vous êtes enrichi mais lui il a donné les visas gratos. C'est pas la même chose. En plus, c'est normal, pas dans 3 événements mineurs. Améliorer, il n'y a même pas pour nous améliorer en gros. À la qui si oh bino wana comme on a danger, comme ça on développer. Développer que tu vas faire ta 5 dollars, il y a pesa il y a fait là. Bilo comme on a papa non on a danger pote pour y a pesa ah. Petit fallait 5 ans. Si on a comme un petit fallait faut na quoi. On comme un petit fallait na quoi. 5 ans. On comme un petit fallait. OK. Yo o matano goûter il suffit ka otala petit fallait kaka. So tu as petit fallait na quoi. 5 ans. 5 ans. Hey, pardon. Pour tout total ba yo robot ba voyager. So tu as petit fallait mbanda kamba mon Paris. Ba mino abon ba gena de ba poto. Asa kenda. Petit fallait mbanda ka kisasa Paris. Mais ba c'est caminho abon babi mwana wenge ya yu mabongo za raté comment ami tiki et pas fallu alobi atia affiche ya wenge na Facebook ne azwa 11 vues na 13 j'aime. 11 vues na 13 j'aime.
Parce que le jour à Tchara il fallait. Alors ben beta concert. Bat baya ezanga ba warrior ba yo soutenir. Mais ya biki namoni a leli makamba boyete mutabanda ngo. Namoni ke abiki ya teki esprit te. Et bon o aya na quartier la teka sa embanze. Na stade na aobeta stade ya cha elunga tata na mongo achelinga papa mon frère. Esprit on ekufa 12 ekufa makamno se kufa. Domino bon mazana reste. Na référence soit qui pas fallait ça parce que yekutu na stade des martyrs. On honorait papa mnesiko uta. Mais ya honora papa ba voisin. Papa. Donc yenda teka esprit liboso. Ya yenda teka pa esprit muta liboso. Et bon Fabrikas Kas. Liste ya mulaya Fabrikas pe ya. Domino bon ma emote. Fabrikas pe mo na wenge. Mais Chuba Manique le John. Bachubi. Chou. Bachubi. Oui, c'est wenge chou. Voilà ça ko da cha. Voilà mzungu na chou. Dans esprit wenge ça on ngo souite. Ekufa kala. Botaki ka mdabo pe Fabrikas. Yeba za chube. Donc baza bova Minu abam na Fabrikas. Bana wenge. Baza chou. Bateka. Bateki bokiboko, bateka kibokonzi. Voilà, on a chou. Chouba. Voilà. Mais je pense que non, le Belapé, au Bétel Solo, il y a 3 concerts, 3 grandes salles. Na moi moko. Kasi yango to bita vo kokana na biso. Baba ba yo beta na satan ka to baxide ba koka ba ba se lo. Akeba ba ochela bino pe ba date esikali. Ba comme baba. Pour les 25 déjà de mabaya déjà zali. Moko ezala na Côte d'Ivoire si je me trompe pas, monsieur ezala na awana u bon to compteur sous te pour festival. Wana festival na Genève. Bah bakisa sou badatu etika. Ya ba bakisande balingi na. Yo arena wambele. Ba bakisande balingi. Ezaka so ba longo to longo atoke wu. So to longo atoke wu. Na mo 3 concerts ya minine ba re. RRR. Tuebi ba concert bongo zaki na kala. Susi photo tous avec na clair. Il faut après ba année longtemps année abeti moko, année on appelle moko okuna moko. Biso to beta mo 3 mba moko. En plus fallait azo faire découvrir batu ba salle ya sikatoloba. Pour boya kina moko to kobina misato bo. Boya. Tous un problème dans mon quitté. On est en train de faire notre boulot. On a son azul visité et tel n'a pas. Tu t'attaques à mon mari, moi j'attaque les leaders. Na prête. Moi na prête même convoi et mes mangas makala na prête. Pour quand ça makala ba so makala bang sanga mais na lobate mais na kuma baba. Pourtant la même makala ba na deuxième bord. C'est qui na banga te. Pourtant ba kanga ta na bimi na ba ni. Yala popo. Yala bye. Yala. So meki yala bye. Voilà, Manique des jeunes, je pense que toi qui es déjà vers la fin de l'émission, on a toujours juste des dernières questions pour que toi Kabonayo, Boni, Bassango, Prince Babia, Oepsé, dans le studio, Tissiko, au plus c'est de la plante, mais au plus c'est un moment opportun. Tous en on a événement, on prend ça à Warrior. Tous en on promotion événement à Bichot. Ok. Et puis des années, tout à la peine des années. Toujours cette félicitation à président Pati Béton. Je salue la très distinguée maman Denise Niaké qui est du KTP. Babi restaurant exactement à Paris, il y a Franck Poutou. Lobby fleur rose. Mais j'y vais pas supplier les 54 visas. Problème exact. Déjà. Problème exact. Pas soigné. On s'est social déjà. 5 ans. Soit 54 visas. Problème. Année des ans. Année. Oui, 54 visas. Babi fleur rose. Fleur rose comme ça de Bonayo. Rose. Somba Zoba ni na zala jeune. Oh le besoin 14 ans. Njora qui n'est que c'est rajeuni na fleur rose. Donc tout coûte na mingi pas cash mode. Cash mode. Molati ici. Styliste. Modéliste. Cash mode. Tout coûte na mingi na pas cash mode na lemba wana. Et ça biso bien tout ce qui est tika ba lemba super sur Kianza. Cash mode c'est-à-dire ça wana ba mariage, ba manifestation tout.
Voilà, c'est sa famille, voilà, c'est sa bino, styliste, modéliste, cash mode, vraiment. Merci à Batou Orlando Bisso, Manique de John, mot de la fin depuis quelques salutations à Batou tout, disposant qui tombe pour nous. Donc, comment de la fin, Zali, Likambo, Kota, na bandé. Na katikati au kokolo ba histoire te. Et histoire ba nango ne bandé. Alors tant que ba mani que to banaka histoire, bino ba na 25 ans bozana na mabumbu. Tant que yozo ya kokota makambo yo yi oko maîtriser te. Bokota makambo, bokota liboso te. Tosuka bosuka na soni. Ka bino to fingra bango, ka bino to trata bango mi ba PD, ka bino suboya ka kokota ma seki boyebi lo bosala te. Ngana zaka na même position. Kotsa mobali na ngana beta leader na bino, comme ça on beta les sola bindo. Voilà, merci beaucoup à Manique de John, hein? Merci surtout la bateau tout ba disposer qui tombe pour Orlando Bisso, merci à Dada Ulungo na Suisse pour la bien maman sociale, merci à Cynthia Lomira depuis Portland man. Merci aussi à Kokolo ma lumière d'Allemagne malgré nos gigozana Kinshasa, aux homona na te Kokolo ma lumière d'Allemagne mon vieux depuis. Merci aussi à Cynthia Lomira, merci à Maître Gaël Kiziki et puis aussi à mon ami Tonton Sefongoma Yamaya Kotel. Merci à Jason Makasila, merci à Mondo Kilolo, Watch à Fashion Police. Merci aussi à l'équipe Mobimba, l'équipe Momba Afrique et Lengi Télévision. Je pense que tout le monde a dit bongo au prochain numéro. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.